Sima kolekisa mikolo mibale na ekolo Israel, président Joe Biden oyo azali na mobembo na ye ya liboso na Moyen-Orient akutanaki lobeloleki na bakambi ya autorité palestinienne. Lelo Joe Biden azelami na Arabie Saoudite epai wapi akozala na milulu ya bikolo bya Golf. Bato koleka nkama bakufi na nzala na nord-est ya ekolo Uganda pene na ndelo na ekolo Kenya mpe Sudan epai wapi bokauki ya mabele ezali kopesa mpasi mingi na bafandi. Mampinga ma ekolo Togo esakoli ete ebomi na bozangi koyeba bato minei baye akanisaki ete bazalaki badongolo miso na bombe e babwakaki na préfecture ya Tonne pene na ndelo na ekolo Burkina Faso. Na Ukraine bato koleka tukumi bale na misato bakufi sima bobwaki bombe ya ekolo Russie na engumba yoko ya centre ya Ukraine. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, asakoli mawa na ye ya koleka pona bobomi boye.